Allo bandeko nanga nzambe pambola bino toye lisusu na makambo ya mboka nayoki bato babenga bani papa to moni ba mateya makambo nzambe makambo mboka ochete et pourtant la tchaki déjà makambo mboka mkolo kuna metikana pia pe lisusu lelo bandeko tozana problème nini ministre ya justice abandi ko kutana na bakokoso akutani na ba dossier moko ya ba miyipi mais ba interdire a keba ozana mwana keba ozana mwana ko toucher amote cher patriote na yebite so vous comprendre le langage nanga pays est dans ba corps pays est vivre dans ba corps donc aux na place yo ko toucher pe aux na place yo ko toucher te bon yo gaye so 58 secondes mawa pays bisi mais non aka okuta groupe moko ya batu ya Mobutu o ba bomba mboka o baza la base ya paso tozana ngo lelo akuta pe bato ya suki ya PPRD suka banana suka FCC kuna kana bango tawa kulotala dossier oyo abi ah bon donc moto faza la poursuivi akoyo aga keba koke ozoke olingo kile mbang pourquoi keba tozo ipsa yo akomi kolela ba changer classe politique bango bazo talega boya to changer classe politique bande ko zamawa mais zamawa na loba ina bino bande kunanga mutu nyonso oya ndimi ko sala na Tshilombo c'est-à-dire andimi trahison c'est-à-dire andimi ko sala na Kagame na Kabila na ba décideur donc on a droit à touche tout na ba na bino na tila bino vidéo oyo mutamba oyo ministre de la justice oyo azolo ba que je suis parmi les cofondateurs de FCC alors on s'attendre na nini pona ko kanga ba tu fois pona na kino kwea pa ba tu mobotiste tu banani tawa kino kwea pa ba tu mobotiste akutana ba tu FCC bazakuna na bato ya CSO ya PPRD akutana bato ya IDPS ba oui mais bakanka bato portable bato yiba ba kwanga hein mais c'est quoi qu'est-ce que c'est yo ni ukanga badani yao yo pays ba soko lingi mais tika ba mibi tranquille na ba na bino que PPRD a récupéré qui déjà pouvoir na ye ache Burundi président assemblée ache Katangé d'origine rwandaise sama azu ministère ya justice Moutoula Bango un des cofondateurs et qu'est-ce que vous ne comprenez pas ya ba ina fayulu atika ba makamwa ya sala ka ba SID bani atika dossier za côté mususu yazo kende côté mususu ndeko nanga boko mona batu bakufina makala il semblerait plus de 2000. Bozoka va politicien congolais bazoloba. Est-ce que bozoka va politicien congolais bazoloba? Mais bazoloba pourquoi? Bazoloba pourquoi? Naoki mama musu nazana awa azoloba plus de 1300. Mengana yoki 2000. Oba kufi. Oba ko boma ba comme ça ba bazo beta ba ça pa. Est-ce que le président de la République a bimi azolo bilango? Est-ce que le député ba telemi bazolo bilango? Mboke kufa bandeko. Est-ce que le sénateur ba telemi bazolo bilango? Ndeko nanga yo tozolo ndanga ozona RDC. Ba ko bimela yo ba bomi yo. Ba bomi bino. Moutako le bazate
mutu pe ko dédommager bino azate. Bande ko nga awa na France bakomela nga mukanda mo ba mais non yo nini mwana yo abanda kolia na cantine otika banyongo asoki ya 500 soki ya combien mwana wangu tasa bala na ye mais abala na makambo même après 50 bazola de la yo na be bon bokata nga 10 euros ya soki ba 200 ou 300 je crois bokata nga 10 euros mundela ndimi akataka ninga kaka eleka siko eleki pena mingi na mona abani ko rembourser nga ba moko mikolo ba uto komela nga ok na banki no tolingisi ko zo ka mbongo na yote kendo yebisa bango bakata virement wana to ça on a besoin mbongo na yote talambo eza organisé bazo tinda ngana ke na banki nanga na yebisa bango ke balingi na bango bazo wasu mbongo nanga te parce que base bazo ese koka est-ce que eloko ndio na RDC ko salama est-ce que eloko ndio na RDC ko salama rentrée scolaire en France bafuti mwana moko oyo azo kendela ba 6e année primaire na oazana cycle de rotation rentrée scolaire na ye plus de 400 euros donc plus de 400 dollars na mwana moko mais mwana wana azana ba parents basalaka moi sida nani basalaka mais ba pesi mwana wana 400 dollars plus de 400 dollars pour basomble bakaye basomble ni bana nyonso ya France alors que kuna na RDC ba para baza kolela baza ba impayé mbongo uta wapi alo bandeko na ko zobino tamingité likola bolinga ina pesa bino formation tikala lo belabino ata oyo comme ça boyo ka déclaration ya ministre de la justice propose des solutions pour sauver tout, changer de classe politique, de gré ou de force, et instaurer le système de sanctions. Oh, vous avez à moi, ou bien éviter que les pays soient d'accord. Ils ont changé de classe politique. Oh, ils font du point de vue, ils ont changé. Donc, avant de comprendre l'été, nous savons ce qu'on dit. Mbemba ayaka na lulu, Bemba ayaka na lulu, habo yabo bien keba. Outi prison, hein? Nengo zo ya vitesse. Okozo masukuna. Tala dossier kuna ndenge zali. Kota kuna, tala dossier kuna ndenge zali. Matama ya Bemba, mama Asa soute ba bien. Kedo sala tala ministre de transport, ministre de la défense, matindi barabuna transport. Na transport ya biloni. Incompétent. Donc pays des incompétents. 54 ministres ben incompétents. Et le côté, bota la ville qui ça n'est pas salité. Bota la ville qui ça n'est pas salité. Ba Judith, ba sa propre, ba nani, ba autre ba cravate, tout ça. Mais quelle autre la ville n'est pas salité? Seul pays au monde. Pays moko na monde où ça salité, capitale, où ça salité de Kinshasa et Zati. Capitale la Bandoki. Boyoka. Il faut changer des classes politiques et le plus vite possible. Il faut la changer. De gré ou de force, c'est une opportunité pour le président de la République actuelle, évidemment, d'impulser une dynamique nouvelle de changement, d'instaurer le système de sanctions. Le problème de ce pays, la classe politique aujourd'hui, la classe sociale se protège entre elles. Tu vois que Oyo ana massa na union sacrée et on remarque même que ndamu bakie na union sacrée tala bien donc ba basali na Mobutu baye basali na Laurent Désiré basali na Kabila et ba yokani entre eux côté bino bokende na union sacrée bisoto tika la koto yo donc na ba cabinet na bango bokende bo vérifier yo ka bana ya ba oyo nde bazakuna donc du coup ceux qui boké bolingi bo fongola dossier contre oyo omona groupe moroké omona hein soit appareil judiciaire. Bon, est-ce que vous comprenez Bakatiabo? Vous comprenez Bakatiabo? Vérité? Donc, ce qu'on suit dossier, vous voyez,
au moins bato moko côté oyo bato moko côté oyo kena ba cabinet na bango batie bana na bango batie bandeko na bango batie banani quel pays bandeko na nga soki na lobio pasteur Mukongo alingi bato te mais comment alinga bidon te ngaza kati ya vérité na bandela so boyoka ngo bia po ba muso ba sepeli nango tika na bandela boyoka. Il faut changer des classes politiques et le plus vite possible. Il faut la changer. De gré ou de force, c'est une opportunité pour le président de la République actuelle, évidemment, d'impulser une dynamique nouvelle de changement, d'instaurer le système de sanctions. Le problème de ce pays, la classe politique aujourd'hui, la classe sociale se protège entre elles. Tu verras que Oyo Anamasa na union sacrée, et on remarque même que Ndamu Baké na union sacrée. Tala bien. Donc, Basaï na Mobutu, Basali na Laurent Désir, Basali na Kabila, et Bayokani entre eux, écoutez, Binoboké de na union sacrée, Bisoto Tiga la Rotoyo, donc na cabinet na Bamoboké nebo vérifier, Oyo Kabana ya Ba Oyo ne Bazakuna. Donc, du coup, ceux qui boké, Bolingi bo formuler dossier contre Oyo, au Mona, groupe Moroké, au Mona, hein? Soit appareil judiciaire. Oui, mais on doit comprendre que non, pour que ça soit effectivement, il y a pour travailler dans le tribalisme, mais il y a même Mikolo Moussousou. Or, parce que la plupart travaillent dans Mobutu. La plupart on a union sacrée, n'a pas ya Mobutu, Miyibi, on a Bandoki. Bamiyibi wana bandoki bamesana kimuyibi tangu bato ba esika bango ba memi bango na bakamo Mobutu ya 32 ans ya koyiba ali bango ba kotela kata system bamema bango be mto mema Kabila na makamo wana bakota sikona kata system bo siko yo bato bakotse Kabila na ba Cameroun na ba system wana bakoba siko ba pire ba master so no kangaye bo mwana bisu Kabila beti téléphone abi oh boniko tangu yo aga autorité morale. Bazui siko ba pire bango ba chesiko na ba bureau et bana siko biso zobota. Bana siko bazobota. Mutu moko atindi nga soki 27e anniversaire ya Mobutu soki nani ngabi mense oza malade o normalité. So toza boyelelo à cause ya nani? Soki toza peta na ba situation toza na lelo à cause ya nani? Kolinga tito lo ba mikolo nyonso hein? 32 ans de pouvoir, bana moko mikem to eko kimisaye. 32 ans de pouvoir, hein? 32 ans au pouvoir, il y a nini, na RDC. Batwa qui misaye, bana mwa mike. Basimi mundu ki nga inane. Mais il y a ça ici on a baikulia, banzimbi, babaramoto, suna banani. Bakimisiye. 32 ans, obi ma compétent, 32 ans. Vous avez armé. Armé n'a pas occupé ça, on a battu mon bazaba. Battu mon baïko n'a pas mis une douce année. Bah, kimisio. Au sali rien. Kako sakana ba maman. Au tumoli ba maman, au tumoli Mobutu. C'était un véritable fou, un criminel. Même si Mobutu deko, Mobutu yo ba wana. Si l'ombo alobaka na yeke Mobutu aka fou. Et c'est vrai, c'était un fou. Pendant que les enseignants ne sont pas payés, tala ye azoya ko bina na mboka ya batu. Tala le mwasi na bomba ni na mboka ya batu. Soni. Hein? Oko bomba na mboka ya batu. Yo muto zalaki na ba garde corps ndenge na ndenge. Oko bomba na mboka ya batu. Tiki batu na souffrance. Bande ko na lobaki enterrement des victimes du carnage de la prison centrale de Makala. Des corps entassés comme des colis. Oyo mboka ndenge nini? Des corps entassés comme des colis. Peuple congolais ba bomie na mboka na ye. 2000 personnes. Manifestation exacte. Et nous sommes des fautes ya muto yo ministre de la justice. A Kendaki kuna ko kuta mbaza 15 000, ils sont entassés comme des sardines. 15 000. Au lieu bimisata 12 000, abimisa ika 400. Allez venez au commissariat. Au lieu bimisa 12 000, il y a bimisa 400. Ndeko nanga, comment vous la mawana batute? Prison salmi pour 1500, 1600 personnes détenues. Mais batwaza kuna 15 000, n'habite sur 15 000 bozo kwa no quoi? N'habite sur bozo ko imaginer ndenge nini hein?
15 000 na kati ya prison, personne ne parle. 5 ans, 18 ans ya Kabila. Kabila tiki bango soki 13 000. Chilombo 15 000. 5 ans nyonso wana, il s'en fout des prisonniers. Mais prisonnier aza condamné à mort. Prisonnier aza mtumote batie kuna pa kufa. Prisonnier batie kuna po azwa leçon. Mais ba former peut-être en robima à reprendre sous makambonate. Eh, ça c'est quel pays bandeko? Ya mundele so atalib so bien, laissez-les. Ce sont des macaques. Tout le monde macaques. Ah mais non. Quand vous ne pensez pas aux autres, aux êtres humains, vous ne pensez même pas aux êtres humains. Vous n'avez pas l'amour du prochain. Ah, Mundele a l'amour du prochain. Ah, wa Mundele. Osana place à la terre, solution. Osana la terre, solution. Au lait, terre, solution. Mais là-bas, des enfants mères de faim, malnutrition. Nous avons solution. C'est quel pays ça? Hein? C'est vraiment une république de démons. République des démons congolais. Le pays est géré par des démons. Des démons congolais et rwandais, burundais. Voilà. Nambuka wana. Indien, na Libanais, ben ça bien, que Congolais chez lui. Que Congolais chez lui. Politiciens nous sont na chama kele, pesa e poste wana, pareil. Presque les politiciens nous sont na basala la RDC. Basala le côté. Idée ya kolobezate, idée ya kobibisa na munoko na yeke non, président. Na mona Kabila tango yaka lubi, nazaka na besoin 5 personnes. Pour te bobisa mboko. À cette époque, là, on a dans la BBC était rwandais. On dit bilobela bateau. Hein? Bilobela bateau. Politique, on va d'abord politique. Politique, ça on est honnête. On va la BBC mutu. On va comprendre bien, va comprendre nga. Allez, c'est qu'on a au salabango. Allez, yo muto loba ki kamwango, o apporter solution mon côté. Tiba bomio kokei. On m'a dit batu mususu ko di, posa ba fanatique. Mutu mususu ka sakayebi politique, zo yebi ne politique. Mais le combo wana Ezaya province nabino tribaliste boimboka tribaliste boimboka on kumisa yi mutabine politique les cadavres ya makala Bozoma bibembe na kati ya Kinshasa. Alors, bandeko, bomoni, au moins 2000 Congolais chez eux, babomi bango nanko. Député moko olobate, sénateur moko olobate, premier ministre olobarien, ministre nyos olobarien, président de la République a bimité pour aloba. Ah on a France, obomi volontairement. Mutu moko mi balete moko bokoyoka ba demander bala moko na ministère de l'Intérieur si babomi 10 a démissionné mais tala kuna babomi 2000 mutu moko azo demander te na ministère de l'Intérieur a démissionné
Mutu moko azo demander na ministre intérieur de la justice va démissionner. Personne. Comment vous cause na ben compétent, ben compétent. Donc batu so fani na putu ba na solar, bible ba on likaba lo bati, bible likaba sala te. Ndeko, ba bomi ndeko na ondengo wana. Est-ce que ça le plaisir? Ndeko oya yoko, ba bomi ndenge ba bomi ndengo wana. Génocide, massacre, ba massacrer bango comme le pamba. Et je vous dis, ils ne seront pas dédommagés. Parce qu'ils vont assurer que ils dédommagés. Et là, ils sont les pour nous. Donc, ils vont bomber, ils vont bomber, ils vont pécer. Et c'est lui. Ba matanga na kini na minute yo. Ils sont presque partout. Il y a bateau bakoufi. Na kini te na RDC. Na ba oba ya étranger bakoufi. Il semblerait que ba Rwandais bazala kuna ba bimisa ki bango. Ba Rwandais ba bimisa ki bango tout. Ba bomi ba Congolais. Tala niveau tozana ngomba ndiko nanga. Tozana niveau mo ba bomo ba Congolais na mboka na bango na ba étranger. Muta ko bazate pour pays ezana kati ya ba corps secret. Ndeko na lotaki mabe. Na lotaki na butu ya lelo. Que guerre oyo e komiti na Kinshasa. Et qu'il y a eu des morts, to bandi ko kima. To bon de la Nzambe et lo ko ne salama na Kinshasa te. Po ba mususu ko na Kinshasa, musique ne bobinaka batu ba ko lapa. Lelo ba mususu bazo ko linga ko s'intéresser na mboka te. Mais baza ko s'intéresser na musique. Mais ce qui est comme na Kinshasa, bako boma. So ba kuti batu ba fayulu wana ba divorce. Et aux amants mingi. Ezamawa. Alors, bandeko, nouvelle Yasuka. Nouvelle Yasuka ezanini. Bandeko nanga. Toujours remarqué mais bato la poto awa bazo kufa ezo zala presque partout qui s'ati awa. Ba mususu bandeko eza puna balinko sambela te. Ndeko na uti kote ya awa na uti kote ya na teme moko awa na lobaki kolobate, évitez de dire tout ce qui vous arrive dans la tête. Ce que vous prononcez, vous créez. Na souka na obi na Job D6. Dans la Job D6, c'est vrai. Dans Job D6, l'Éternel dit à Satan, je te le livre, mais seulement épargne sa vie. Donc la puissance de l'ennemi est limitée. À quoi qu'il y a au-delà de Yom Tobe la kubanga Satan banga bandoki. Tozana mama moko awa na banzi amonaka neti ya yesili. Amonaka penza ke yesiko penza ko esili. Mais soko za innocent, nzamba ko aider yo a orienter yo place cause alobiko. C'est vrai que parmi vous, bolingi makamanzambe te. Bolingi makamanzambe soko belo bano ki l'hôpital. Wala bano ko lukabiso. Mende ko nanga soko za na pasi. Soko bundeli nzoto na yote. Muto so bundela ngote. On ne vit qu'une seule fois. Alors na yo kisabino maman oza en Allemagne a CP là a sala ba témoignage ndenge bikaka mais lelo oyo akendaki kamwa séjour na Washington ou bien New York mais à partir de kuna azo sala toujours azomona toujours plaisir pe a témoigner monene ya oyo nzambe salaki na kati na ye na ko yo kisabino kaka même bénéfice que 1 minute mais 2 minutes na longolo yango parce que ya parmi vous bato belé balingi makamanzambe te. Mais nako meka ko ola na yebite suki na kozwa yango et pourtant voilà yango yo moi la grande sœur nangai voilà to que donc nazo problème moko donc ni saki foyer nanga makasi donc
posséder. Et puis voilà, compte tenu à Olela Nzambe, Kosenga Mawa Nzambe, na ba prière. En tout cas, il y a une nuit comme ça. Tellement na mobile na ba problème les gars qui sont mingi donc tout ça qui sous donc vous comprenez tellement et frapper biso makasi. Na komaki koluka lobiko ndeka tolukaka na ba pasteur kobenga koluka ndeni ninazwa délivrance. Donc ce qui fait que mobile nanga ba série moko azai combattant le boye bi série ba combattant ezalaki bon ezaki na pasteur moko pasteur Jacques Dinabanza mobile nanga za Holanda e mingi ya azolanda ba vidéo na e mingi na combat voilà et après et ko sala ke komoto sambela zambela mawana ye aye ko ebisanga ya lobi yebisa bobenga pasteur oyo mobile na yo asivaka na komba skonga ta na ye ko silisa ba prière na ye ko ebisa mobile na nga na bi papa na zwi révélation na sentir que comme si l'esprit de Dieu a orienté vers pasteur oyo olandaka na politique pasteur Jacques Dinabanza mobile na nga pe a résistaki te tellement parce que ezaki biso makasi na ndako azaki obligé à benga qui passer Jacques Dinabanza. Tant que benga passer Jacques Dinabanza, passer Jacques Dinabanza est autour d'angai. Maman problème nous les années ni papa toi on a problème spirituel nanda kunda koza oningana. Moi-même comme je suis ici, je suis possédé na ba esprit ya mabe. Et puis voilà. Ayaki bata olande la biso. Et puis à côté na mabondeli à côté na délivrance donc na passé délivrance et puis lelo en tout cas ce moninga lelo nde on a bino na oloba isusu pour la deuxième fois ou la troisième fois yo c'est que donc nakoma bien en tout cas kimi ekota nazwa délivrance et pas mosela nzambe parce que jadina banza a délivrer ngai akangola ndako na ngai ekangolama donc je suis béni en vraiment que nangaki na bandeko na sukisi wana voilà bazaka na mikakatono moko ba perdaka même fois mais nzambe orientaka bango siko tala ndenge mama komi mobile na koma na esengo na minute azolo ba osala vidéo wana aza na banzi entre New York ou bien Washington mais il y a na Allemagne na Cologne yena mobile na ye allo bande ko nga vraiment merci nzambe apambola bino ba oyo mosusu balingaka nzambe te mais balingaka nzambe soko abeli ndeko kozelaka te obela tango moni que ça ne va pas ozola la bambwa bazolanda yo ozana Paris tu te retrouves na Kinshasa oliaka na ba feti biloko oyo yebite olotaka bato bakufa balebele ndeko bima na alliance wana bondoki bambwa bazolanda na butu baza bambwa te baza bato banyoka na ozomona bango ler nyos na forêt okimaka nyos omimona kozaka na se mai ozokosala babaka babele eza ba signe ndeko na ngabezo lakisa yoke ozana alliance ya kindoki ozana prison ya sorcellerie familiale donc luka obima parce que ça salité okolala bozo mona nete olala kina mwasi alors que ozana na mwasi te omona le musoza marié mais ozana femme de nuit oza marié mais ozana mari de nuit mais quelle saleté donc ndeko nanga c'est vrai tona mukili oyo luka po yeba nzambe kolandaka bato te ba critique biso nyonso oto salaka bolamo balobaka yango jamais mais tozo ko sauver quand même bato ebele o bazana mikakatano nzambe apambola bino to bosa na pete makamamboka merci beaucoup au revoir.